tango faraye alefali dikabaye mabe wenda alors bisoko yambi babi tango formo tuna oyo tuna mina deux personnes ba fano pe balingaka fali pou balingaka pe yo Ricky Nemiala na Londres balbina tuna yo bowelela nini na groupe ya Ferregola groupe ya fali poupa na groupe ya Ferregola bowelela nini ata kutuwe ranso na jibe mpe na bayokana bino siko boyokana raté pourquoi au moins siko ça dit salinga sengwa to moni Congo Promo totala ngo toro surtout biso soto ibika biso bana Elmara donc bana meneur de jeu bana champion d'Afrique biso tala ngo sko trop libanda po pembe na ibika mo libanda za mo toro donc tala ngo ngana talo déjà na Yaoundé musika na Cameroun donc deux fois tu na sepela na ngo on a une invitation au vraiment et salinga suka na bien donc na sepeli makasi OK na bokese ni bokese tout tigala tout monde en ngo bokese mobulu ce que ça pepele chez yo via to peso pena ngenge mais voilà mon natie peso tala yo parce que tonto ça tala ou monnaie baka uzaya ba kuzaisa mambo tango foraye alefali dikabaye mabe wenda siko tuna ngati na mamboka ni ba bina bo tina photo reconnaître bango un grand chanteur Ferregola grand chanteur mboka na biso siko fali pour pas champion na monde na biso ozoban aza grand chanteur ya mboka na biso fali pour pas champion ya monde entier turuwele la nini na batu Angola Luanda le 10 tozoya wana Atlantico le 18 tozoya Atlantico wana ozoban salmo bat balobi bat bazo tira makele tourna kin awa siko tozo kende kuna tozo kende ko kombola ba salite no so bo sali kona ozoban donc babuzoba na nyoso tu bat basali kuna tozo kende ko kombola musique ya banani basali babuzoba na salle wana konte ba tutu ba to beta kuna Raf Ngindu oya Boston e kompe tourna biso na Congo Promo Scantene zalaka donc to solo na ndenga Scantene Weston e koti na Congo Promo yenda zolia ba juro yo ya lia ka 3 fois na kata Congo Promo Raf Ngindu Scantene ye donc bango batika la quoi ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Scantene koti kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother Raphaël Ngindu vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo la fierté na biso Congo Promo oyo eza kuya kusamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV o boya sali mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la ba potonios Belgique ba la potonios ouais balobi Rafingi Congo Promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba bibolandango li solo oye OK et simbi aspect te masolo se formé silite Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous années na Boston ou en Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso de ko tati na bakili ta Congo Promo to ko ta partout bango ba limiter biso de ko ta partout donc abisi biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 Talanga State niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut pas aux États-Unis to bona biso te auto juger ba ba libanda te ta biso ne pour le Congo et que liboso Raf Ngindu na pesa misala ce gouvernement des États-Unis boyo ya na Congo Promo aux Musala.
êtes bel et bien dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée News Dekin avec moi Betty Massengou, votre présentatrice préférée. Comme vous le savez très bien que dans cette émission, nous recevons les artistes musiciens, les artistes comédiens. Et comme aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir un artiste bourré de talent, un atala, l'animateur Babi Tango Fort, l'animateur de celui qu'on appelle Fali Poupa El Malabioche. Donc voilà quoi, rien à dire. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de tout et de rien. Nous allons parler rien que la vérité. Et comme vous le savez que dans cette émission nous parlons que la vérité sauf les injures, parce que tout est permis dans cette émission. Merci beaucoup à tout le monde et serrez bien vos ceintures parce que bientôt on va décoller parce que je suis déjà avec mon invité. Voilà, Christian Bouy, merci mon frère pour les images. Christian Bouy, j'aime bien l'appeler comme ça. Et merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Fungin, depuis les États-Unis, notre papa. Merci pour cette émission et salutations à vous. Meilleurs vœux à vous, papa. Meilleurs vœux de prospérité, de longévité, de bonheur. Donc, à vous, notre papa, l'ingénieur Fungin, notre boss. Et meilleurs vœux à papa Daf Moubama, de bonheur, de longévité, de prospérité. Donc, et pourquoi pas à celui qu'on appelle Christian Bouy, Timothée Piana, à toute l'équipe technique de Congo Promo TV 5. Donc, me veux le meilleur à vous tous. Je vous aime énormément. Voilà. Merci beaucoup à maman Émilie Zembao Yangai. Meilleur vœu à vous, maman. Depuis Londres, moi, si à papa tous Pepe Liambeto, le meilleur vœu à René Kabassé, le Wet de Bruxelles. Bazwa Nyon sur la Bruxelles, Batike la main René Kabassé, le Wet. Meilleur vœu à vous. Meilleur vœu à Ricky Nemia, la Moninga Langai, à Londres, Valobi. Donc, on est famille, quoi. Donc, chez nous, c'est la famille. Ricky Nemia, là, meilleur vœu à vous. Pourquoi pas à Jivinci Loussouama. Jivinci Loussouama, Oyangai, Nakati à Paris. Meilleur vœu à vous tous. Voilà, je suis déjà avec mon invité. Voilà, il va faire déjà son entrée. N'est-ce pas, Christian Mouyoueto? Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Émission Alelo Bououa, Kitokos, Nekitokos. Tango Fort va faire déjà son entrée parce que tu veux surprendre Lango Awa. Ici, on va répéter ma campagne parce que déjà le 18, le 20, Bazo qui est déjà en Angola, Bazo Betana Atlantique, on a Angola. Et on est préparé pour Ndanango bientôt sur le marché des disques. Babi Tango Fort, bonjour. Bonjour Betty la star. Voilà, bonne santé. Net na film toujours, net na film. En tout cas, il y a une santé qui tokos, aspect belé belé. Voilà, bafan bazolanda partout dans le monde entier. Na émission na biso News Dekin, na Congo Promo TV. C'est pour la première photo yamba une émission. Na ebité ozana lilo bakoloba na bafan o bazolanda yo. Sadi esalinga sengwa to moni Congo Promo totala ngo toro surtout biso soto. Ibika biso bana Elmara donc bana meneur de jeu. Bana champion d'Afrique so tala ngo sko trop libanda popembe na yebika mo libanda za mo trop donc tala ngo ngana tala déjà na Yaoundé musika na Cameroun donc deux fois tu na sepela na ngoto on a une invitation au vraiment et ça linga suka na bien donc na sepeli makasi. En tout cas, voilà, merci beaucoup Babi Tango Fort. Voilà, rien à dire aux Anango News Dekin avec Betty Massengou partout dans le monde entier quoi. Mais to se pelipe na ndengo respecter invitation na biso, mais lilo baliboso lokola ba fan balandio na News Dekin to ebi Babi Tango Fort abanda musique na anenini et puis ezala ke pa ya nani. Avant na bada kumuda bisiko utana nu peti okoma lelo e pa ya Fali Poupa. Donc avant on a bandana nous goûtou dans la longueur de nos chapeaux on a PC Hermara donc patron na biso donc on a PC Motato et puis producteur les sous donc des fois donc tant on peut ça yembo des photos ça yembo na niveau mususu parce que lobi na biso ebite mon peut ça wolo ba bon na moni tango fondé ma maison qui est bien beau il faut na produit plan morbo vous comprenez ah tous a fier ah to comme na so net ba koko okomno pena tikoko pena carrière pena ekom pena na koko mais producteur so azali donc patron na biso donc esengoza trop vraiment esengoza histoire muke ya Babi Tango Fort donc ça dit avant na koma lelo oyo et pas la ya patron na biso El Maranoch donc
na banda on na orchestre na biso ka ba banda loana banini ba orchestre biso banda les pas fondé Georges na pesi mbote après ba fondé Georges na comprendre ce qu'on a dit que makambo na osala fo to ino na makambo ba bar non ba yoka ngape na ba bar nde ba yoka bato mususu wani na même non musique on na dimension mususu ndo mona kenda ki pa frère Christian na pesi mbote trop donc au bat ba bi dakumuda donc ngana fona bengi bon parce que fc ngana bo raye na kombo ya dakumuda te ou bien te na tika donc ça dit frère Christian na le Congo yana ke pas frère Christian ton na komi wana final aksa batu de quoi na capable vous comprendre na ba orchestre wana déjà toujours binisa batu atu ba yebi ba linda Casto ba yebi liboso sima ba mikombe angulu ngantoma donc fali na pesa ba plaisir wana ba papa ina sache panza biloko wana nyonso tu wana ba wewa le fait tout laksa batu ke musala ngo to sala ngo bien après siko nde na evana na bino musique on to beton ka boete faut moi quelque chose ekota faut ba yagwa boeza laka on se comprendre faut ma sanding sikoyo na libanda pe monde entier on se comprendre et on a ben non na talis qu'on a génération na bifona qui n'est pas ya champion d'Afrique donc ça dit muto ana bâton ana commandement génération lelo on se comprendre donc faina qui n'est pas na ye donc deux mona il n'est pas ya patron na biso on a lelo Fally Ipupa donc champion battu tout. Vous comprenez quoi choix Fally Ipupa or on a génération Fally Ipupa pe artiste baza si je peux citer ba Komona Bango ba Ferrego la Bazali ba Kabose Bazali ba Didier Lacoste Bazali quartier latin Bazali pourquoi vous préférez car pas ya Fally Ipupa bon eza vision ya mutunde salara donc na préféré na ibon ba boulot on a na boye fona sala pembeni ya mutu oyo na rotala na ozwa quelque chose na venir na ngape changer et puis ton osa na musa na to na mambambo ononte musa na osa na nouveau na tika ba print parce que omoni lelo to na Fally Ipupa patron na biso omoni ye pas na banzela na les gars kiti banda vous comprenez lelo tongo aza lelo Fally Ipupa ba otala aza Fally Ipupa ya bossman ya musala vous comprenez donc asala ki misala oyo lelo pe ya ba preuve tiki ba preuve na ye falinga parce qu'on a ya pembeni boye ya on a calculé kaka ba tout tangi ba komonyo surtout ba tout ba Kabose grand pote Kabose ba Montana Kamenga ba vient na biso pe ba ça pe boulot bien mais ngana linga na za pembeni ne ya champion donc lelo nzamba sali pe nazabe pembeni na ye na osape ba boulot depuis to bandaki na prince kadi muinda kana prince kele ya Fally boulot Fally dikape babengo eso no sobo ya koyamba mon téléphone sonne mon téléphone sonne jamais mon téléphone sonne jamais mon téléphone sonne jamais j'ai pas vu ton appel atala moko ko yana makambo ozo komba na ba fansa boye yango faina zaka pembeni na ye. Voilà, en tout cas, c'est bien répondu. Mais bande kono bayamba ondenge ni tango kotaka pa Fally Ipupa. Est-ce que bayamba ra bien? Mais d'abord tant on a zoya bongo déjà na libanda na mona déjà na cardinal Fuluto Tazalaki Kabuya. Na ina mona déjà ya aimé Dubaï. Azalaki Gelo Busola parce que tant on vendre total Noga bossa boulot bien. On a besoin na ye pemeni ya Elmara. Fona ya na moite ni mo pe yanga na ya pe lo na bande to lo bande ni donc na na mo brick nanga. Donc na ye ba ina confiance à musala o na zayi nango nde na yaki na batakyo bakalte po msusu ba mona oya ota bango su mulunge kaka ndenge zalaka bakale zalaite. Mutu a ochakal na soyi patron lobi oui yo to chekal mokile chanze kate le la patron na ndimaki parce que ton na ye liboso na kutu patron boyaki fa na beto lokuli solo ana patron boyaki déjà patron ton na yaki boyaki abi ngaba musicien batu vraiment chenga et puis chance on a pesa nganga so côté na mouvement mo iteke donc le musicien batute parce que toi ya batute da obile singa kuna bongisa bili sente l'homme sonzo donc toi musicien batute to ça ande musala on se comprend donc ça dit mais na ina moi face mo déjà bo bat ba mona iton na ye na répéter na rep na sa tête bat ba mo lo ba déjà ye mtabora ni ne we on se comprend mais comment na son pour za boya ina ye avec zongana ne pas dakumuda bo kende kuna à permettre yo ay lo bananga ke fona kota
ezalaki donc mabe via linga pe kotika ngate et puis na yeba na nga susu ke net na via kotika nendole siko so na zeka kuna lelo boye maka mususu nga ya te kana comme chef d'orchestre dans la vignon raté mususu loka via ngatika yo siko comme dans olongo chef d'orchestre comme ce président en mouvement la vignora bongo président mais faut na budget on a budget on a tam on a chobobo on a président au matali kola car mystique on a budget zate kasi o eza fali pour pat on nga uzongo te kuna na la vignon on ngozwa te ne kuna pa bayo ka nga na bar wana tonto to kola pesa nga fo bina nga pe na ba feti wana ina ba esprit wana mais le temps na vana na bi faut pas mona nga monde entier donc oza monde entier to ba mono bongo kuta na siko na ba mon lieutenant Morgan Matikambishi ozo comprendre wana siko na famille siko ya grand pote Sassou so o Jesus na o Jesus pas mon na sous ya président sous ya kala sous Arden Ngwabi Okombi ozo comprendre ozo pas dimanche ce que orchestre to betara faut ça ce qu'on a bato bongo Arden Ngwabi Okombi ozo comprendre tango ce qu'on a pembe na bango sikoyo bazo yebisa ke ya photo chaka kaka poapo pembe na elmarande makambo ezali. En tout cas, merci beaucoup. Mais Babi Tango Fort, Utoloba tout à l'heure, l'air Oyaki, Okutaki Bakabuya, Okutaki Banimateur, Basaki moi mingi. Mais c'est comme si Kabuya Zomona na sousouté, car ba news de Tambolaka, lui Kabuya Longwe na orchestre Fali Poupa. Est-ce que ça vrai ou ça archifaux? Yo Luka Kabuya Omonete. Na tuni opo yondo za mieux placé. Kabuya Azali. Cardinal Azali Azanae. Azali. Azana mouvement. A pepele, a gito mikolo kutu ba benga ye. Ba ben comme aina komone mo bo mikolo a tente na mutu a tena mandefu nyoso to comme na komone mo bo. Wana fulo toto. Azali okende avi. Ya ebi asi a comprendre makamba ebi ke Fali Poupa ndi. Ozo comprendre. Na minute solo ngoke orchestre ba mobulu. Oke na orchestre ni. Orchestre tout tigana tout monde ngo bo orchestre mobulu. Ce que vous appelez chez yo, via tout peso pena ngenge. Mais voilà, mon natif peso tala yo. Parce que tonto sa tala ou monnaie. Baka uzaya, ba uzai sa mambo. Tango fora ye. Ale fali di kaba ye mabe. Wenda. Siko tuna ngati na mamboka ni ba obina boy. Tina ba Yaoundé. Tina ba Douala. Zoroma na ba Cameroun, tina ba Kenya, ti partout autant dans le monde, tina beaucoup de loin na route kolobate. Bomuto ba yambi na loin na kolega ngala batala kwa zate. Wenza congolais wana ba Serge Manzambi, ba patukia ma lumière. Ozoroma ba pati mambulu lumière à gala. Ozoroma. Donc deux fois te ba yambi nga ba stable, gambote calibre stable. Ya ma bijou donc deux fois te donc Angola les qui tombé mais ba yeba parce que ne doit boyer. Toi na Congo Promo si kama me vanda rande ande kwanza le poète Raf donc des fois te Raf Ngindu ba image kitoko botala oyo to utaki Angola na compte ya gouvernorat to beti na fête indépendance na bango ozo comprendre niveau orchestre donc Angola pena donc ba sangani pena ba mikonzi na bango mboka babi photo benga artiste lokola Fali Poupa. Et puis ton commis to beti place wana na cité na mwa sika basali donc to beti na Angola wana monter d'ailleurs $250 moi balanga ko ba benga ba sozairens ba congolais biso moi ba kota mingi pena bazaki te yango sko na souci wana batu balele li prêtre na biso Fali Poupa akati ba po to sa ba bulo mombo ya bundana nango nango. Donc akati tozo zonga siko Angola nde toza boye déjà bana Angola Luanda le 10 tozo ya wana Atlantico le 18 tozo ya Atlantico wana ozo comprendre salmo bat balobi bat bazo tira makele tour na kin awa siko tozo kende kuna tozo kende ko kombola ba salité no so bo sali kona ozo comprendre donc babuzoba na nyoso tu bat basali kuna tozo kende ko kombola musique ya banani basali babuzoba na salle wana compter ba tout ba to beta kuna siko bino bo kende ko corriger par rapport ya banani te na lobi ko corriger te kombola basalite on sko banani batika basalite na salle ya Atlantico oebiteke mauvais son na mato ya batu déjà eza buzoba
ozo comprendre nga lobi ko corriger non to corriger na fali pour pas ya fali pour pas na mboka na biso neto aboye na batu tout autant ba kombo wana ba yebi ka fali pour pas mutumso alali ba rêver na vie na comme le roi ye donc mais toi costume na TV star ba bengi be patron voilà patron mais tant on vendre bona kata chambre bo comme zo azu TV a tena chambre bo mama ba monete azotala katima ndefu mikolo ndeni mikolo zo sa ndeni mikolo zo chama boko ndeni mikolo atima prise pesa katima ndefu bat baye ba prise pesa katima ndefu mais toloba mwa muke tena bato nyonso babeti kuna bangola wana nani pe pona yo atanke babi tango fort animateur ya munene ya mboko ya ngai nani penza beti bien na bato nyonso otanga bato nyonso na Angola we Ransoning de la Forêt héritier Watanabe Fabrigas abetaki avant basa ibele penza ya liste ya mulai kota 20 na kata aza leader et puis aza artiste musicien to beta masolo ya bato yo babeti na Angola Petson aza prêtre parce que moni patron na biso ya lo bango ba wingende daki ya ça ni Félix Oazé quoi pas betaki na Angola mais grand prêtre Félix Oazé quoi peut prêtre mais les restes les restes makambo yo Vincent grand prêtre Oazé quoi malgré na zaina bandule te mais nga lobi siko toke kuna kosa nini kokombola tozo ke le 18 na Angola wana na Atlantique to beta wana puis le 20 to beta na so wana donc après na to kende su bamboka na kati baluka ka presse makasi siko nga na zo informer bino on a esa bino vérité les 18 to beta na Atlantique ça wana bat boya bo tonda susu ko leka batu na Angola bandima te ka fali pour pas congolais on nga na zo prendre so vérité bat bandima te ba mona ngende ta américain mo boye ozo komona bangolais bandima te ba shungwala fali pupa ba mona ya ba bia za américain ba kosaka siko muta bongo ka moko tozana ba ba musique na biso zo kwena na se yo ka ngoto ko musique a Congo zo kwena musique a Congo zo kwena te parce que tona fali pupa ozo komona na ba Grammy na ba obengisa ye azo ma champion tozo talango ozo komona yo so mona te na ba tapis rouge kuna ba zo bengisa ka fali pupa ozo komona siko muta bongo bolo ba musique na biso zo kwena et puis Vincent ba oto benge kuna salle générique mo bo na mwana mo bo comme on a ni cadena tout total on a TV ben c'est Vincent ba ben c'est Vincent na États-Unis so musique on zo kwena ndeni tona ba fali pupa na biso tona ba bloc cadena na biso ozo komona batu base la biso le 18 wana na lobby ke toke ko corriger te pour ni fali pupa so na tenter na niveau na ye akenda makamu ya na tolo ba ya kende ko mema ba son ya bien musique ya bien chorégraphie ya bien koyemba ya bien banzembo o batu pe ba lingaka. En tout cas, mais on dit qu'il y a des rumeurs sur Kilaki pour les news de Kina, na bandela rango chaque fois émission en vérité. Dans cette émission, tout est permis sauf le zangir. Ah, tout le baraka vérité. Masola 30 000 balles, on a producteur, on a Fali Poupa. La rumeur est sur Kilaki, c'est comme si Fali Poupa à Koronia taswa Angola te, mais chose surprise, bozonga sous Angola Angoana. Ça dit, tant de choses au monde a biso na kin boy, toi ce qu'on a kin. Tant au monde a besoin na kin awa. Moi te que ma solo déjà toi enterré que ma solo individu ana. Ozo comment? Bolimbisanga quand même madame Kolo pas apé mutume. Mon temps ozo salir déjà comme il y a patron ozo foot plus de 80 personnes. So que na kata parcelle na e boy. Ozo mona ozo mona omona makamba oyo moko mona makamba botali karo na mona ngona film na États-Unis. Ozo comprendre. Est-ce que ça na montano ya bambongo wana na banini wana? Po yo kende na chaîne mo awa ya kin bo vanda bo sola masola bongo bangole bazo luka jongo kuna na Angola. Comment on est jongo? Comment on za sona? Kaka Angolais mo kaibisi nga lobi o ba koteli fali po eza na mboka na ye. Siko yo bi bangole ba luka su fali. Bazo luka joana kuna bangole ba producteur wana. Bolimbo zangisa biso fali po bande bazangisa biso na Brazza. Voilà. Parce que moi baseki mo ba auto benga na ba congolais na Brazza. Oyebi batumne bando yemba bozangi fali pupa moi te ke baswani makambo bazonga na Brazza fo ba mona ke fali azala
ozo comprendre siko yo zangisa bango bazo luka Joana ngam na uta ngola na ebisio na ngina winza congolaise ozo comprendre na ngina winza congolaise na ngina kuka na ngina mart ozo comprendre batu tukuna bazo luka Joana babi mais Joana baza M soit angolais a luka ka bib c'est absolument on fallait le 18 na Atlantico bon comprendre musique ni toya na ngokona ba comprendre tactique et puis ba moi bandambu ya bunana nango masolo to so ande abuna nango nazo ebiso ya tout ça to betango po ndeka ba news etambola tango fort fallait appeler sur chance nzembugara fali na yo eza nini voilà mama obetande yango yo siko na longole siko chapeau na longole chapeau siko yo tuna siko so na oloba na nan wana nan oloba na siko na oloba na oloba omoni na kauki boy na oloba na nzambe voilà grand poète Yahweh nzambe wa pesa batu pema akomisa fali ipupa koko na bokoko na so asimi nzete bino boke na luke kaka boka na boke na botuna ke ba question azala na succès na koko na ye koko bar mo pena sima nzete mais so abiga chéri vini kanga libuta mam batu donc neti donc fa comme ana nyoso na po ani po fallait appeler sur ba chance wana akoma plus que vieux wendo donc on a lobika yango na sengeli gampo te fali pour pas gampo te nzambe hein akoma koko kolega kutu gampo te wendo parce que moni chance wana on a wana na satanda na ngo même pas na vie na ngai na satanda na ngo te na bika na yebo to boira na ba to boira biso tuna ba Paolo Standard ba Kabu ya Fulutoto ba Gelo Busol ba Gampote Dubai ozo comprendre nani sus Tamotina nani sus Boloke Loketo Salatani ozo compter so to combien baba axeli biso su mikolo su dendo donc tous est belé mais pas ton temps aya côté na kata studio a sali plan ayembi a sali animation atali sko boya bika bobenga nga petit na tango fort na ye na tali boye na bi chance abo na roti ngote ali tapiona siko na bendi tapiona ye moka ye ayo visiter ngai abi petit na bitumba parce que so sali ba blague gambo te fali pour pas organiser yo parce que ya boire nakata bora boyoka pwesa boaki botonga na ye na tapiona nzamba sala matoi na biso lokola mayebo na vandia na esko bona bi di Gabriel wanzola ntango anzola ngani bani ba ali tapion bonzira ilo wane zoya voilà merci beaucoup on est dans l'horreur déjà ba bilingue kaka ya bundana nango mais eboti le kunyate pourquoi kaka tango fort yo moko lobi boze belé ba Paolo Standard baza ba dendo pe ba e baza belé ba master no boboira na mouvement mais pourquoi kaka babi tango fort eza ngolu eloko mususu ekomi na nzoto na ofo remercier nzambe ebo tapeli kunya na orchestre likunya te parce que asala yango na camarade na biso mo azaki na orchestre asala yango na camarade na mo azaki na orchestre na biso ngane tembe to orchestre fali ya stable te ta ba car ba Virgino ba Junior ba nindo ça dit orchestre stable te mona siko otika kwanza batika ofingaka Parmi yango nde on va l'orchestre mo buluté ça dit il faut ça batuke orchestre mo buluté nde yango tozara nango donc des fois te quand na otolo ba ngolu nzamene mutakitisi grâce wana na nzoto ya patron na biso fali pupa et koyisi na ngai eza mabete parce que masa na biso mo azala tanga ba komona ba to pesa ba so ngenge azuwa donc asalaki azoyi chance asalaki plan mo awa original o eza na succès na monde entier on azoloba na vérité biso tant non to pesa ki na o wana te fa to pesa o l'autre ba comprendre ezaki so yeba tuni oke c'est toi qui as chanté Musei ce que tala un Camerounais tout non c'est toi qui as chanté Musei bon si go autant pas toi pesa chance à bon mais faut yeba na faut ça la tout faut bunda
On bon, au mal à l'aise, le bas, non pas mal à l'aise, na bandal, babike tango. Chance aux oies, oyoyo, on peut oser oyoyo. Na habita total à nzamene mutu, aïba lobby. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais tango fort et le roman ko bafan ebele balobara surtout ndeka bato. Ibeti masenguzoro yambi babi tango fort posé non mutuna oyo. Ezali mutuna ya. Faut pas que ça appelle la star. Voilà. Betty la star. Voilà, Betty Masengu la star. Voilà, Vanessa, merci beaucoup. Hein. On a mingi tango forme tabaki, c'est li Betty Masengu. Voilà. Merci beaucoup. René Kabasele, donc René Kabasele wetu na Bruxelles. Hein. Donc baliba soignon son na Bruxelles batika René Kabasele wetu. Alors bisoro yambi babi tango forme. Tuna tuna mina 2 personnes. Ba fan ope balinga rafali pou balinga rapeyo. Ricky Nemiala na Londres. Balbina tuna yo. Bowe la ranini na groupe ya Ferregola. Groupe ya Fali Poupa na groupe ya Ferregola bowe la ranini. Ataku tuwe rançon na jiben pe na bayoka na bino siko boyoka na raté pourquoi? Au moni siko elo mo poza chabo comme on kosa leka. Kosa leka sko moni e kanga batu yango moko. On dit pe kangiwa parce que we la ndeni biso ya groupe d'accompagnement. Yoso ba ke na groupe ya le groupe ba musicien biso to na Ferregola na ba musicien Fali Poupa boyoka na raté pourquoi biso nde to za boye to yoka naka na mutu nyonso to biso to na groupe d'accompagnement mutu zo ba to yoka na nete biso to na groupe d'accompagnement biso to uta na ba Virginia to uta ki Angola biso tu ba chef à télé te uta ngola groupe mususu awa et kesu Lubumbashi siko ba sona sona bato na kuna Lubumbashi eza groupe d'accompagnement oza groupe d'accompagnement biso to finga mutu te to sona apena bato te na pesika bato exemple wana soki to na problème net na orchestre mobo siko biso mutu na biso groupe d'accompagnement président la boy ako kene place mo bato accompagner pe siko bato ba ndo sona sona bato wana bango ne tembet biso to na pomme na batute parce que biso mo na conscience na biso to yebi ke oza groupe d'accompagnement donc nde to za boye ngana tango fort mais te utangola tant to yebo babi presa ke Lubumbashi na zu avion wa l'équipe Lubumbashi non que c'est monsieur zaki na kin awa ba kesu kuna siko yeb sanga ke c'est bongo sala mara ba makamba bongo ozomba yona yeb sa yo ke ba ke c'est tout mibulu mobulu donc que c'est oya mobulu te yango yo. Et là, on peut voir la réébana na raté. On peut si péka raison te tango fort embrier biso. Mais raison on peut citer. Ada grand chanteur ya mboka na biso. Faut te reconnaître à bango. Un grand chanteur Ferregola. Grand chanteur ya mboka na biso. Si vous fallait pour pas champion. Na monde na biso. Ozoban. Ada grand chanteur ya mboka na biso. Fali Poupa za champion ya monde entier. Turuwele la nini na batu. Donc des fois donc étant en solo boye Cyprien Nzolo mobali aib makambo oyo Gauthier Wing aib makambo oyo Fego la merveille Jires Bondo aib makambo oyo et puis Tati Tiala des fois tu aib makambo yo na bosanité Sandra Mwana poto na maboro na yo donc des fois tu ba Yves Mbala bo aib makambo o na solo la oyo yo na lo ba makambo za vérité Fali Poupa nde aza champion ya monde na biso. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense bien Ricky Nemia là, my friend. Hein, my friend. Donc, Balobi, merci beaucoup. Ricky Nemia là. Balobi na Kati à Londres, en Angleterre, on a bombo TV. Voilà, merci beaucoup. Ça appelle na Fallon Cavalli donc souka na nzele kuna donc Fallon Cavalli kuna Yves Mbala bokuna Chancel Mbemba lokola Nzambi. Zambela na Chancel Mbemba siko bato ba ya rapa Fali Poupa na développer na mukieko bato ba ya rapa Fali donc na ebi na ko baté joueur wa na makambo mikolo Chancel Mbemba so abika tango fort yo faut ça bébé na Fali. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc, toujours continuer mission na biso. Mais idole ya tango fort izala nani. Pour battre na yo, mutu esinga lobi
neto bimaka loka Bill Clinton na bilongi na ebite aza idole na yo tote bana batari mbongo basadi saka voya ya koko masale ya amakiri mabani be ya gobe yokas kombo na biso ami yo ya nzambe tudi fame ya bana mudila foto nzambi bongele bia ya lumbu kwiza mfumwenda nzolonzila kande voilà oyo mnono yimba voilà mnono oyo grand poète na oto yimbela yo wana komona Robert Kokota bana batali mbongo ba siko vie akendaki malade des yeux na gorge abosanaki ba plan ya mboka na biso ezali ngana kina bimisi yango sikoyo ami yo ya nsudi fame ya bana mudila fo bien ya lumugwiza mfumwenda siko oyo eza biloko na bombeli praise oro boka ngo abotala mission za impact au saranate Congo Promo oro boka loko oyo eza batu sina kubetela mo praise na kuzu praise ya bien ngo soko meki faut avec pembe na champion pour champion to ani moko ato yembion eza la on peut pas voilà en tout cas merci beaucoup mais ba ibate mais idole na yo eza Robert Kokota idole nanga eza grand poète et Kokota mais na lingaka ba prêtre loko la libende na libende nsengo ko libende yesiko na ya pembe na ye parce que abima na idéologie animateur azoboaka kitoko azape présence kitoko azobina pe kitoko spawn makitosh donc écoute chapeau pas na yo parce que talaka patron na biso moko fali poupa alela e mabe donc alela e fort ya osaranate donc yé on attend le animateur pour comprendre que biso to ba to ça to soit na tête petit Rigen oui petit Rigen petit Rigen ayemba nini ko to suswa na sambela ndenge nini deux fois te ya na ndako mwana wana musuba ba muna nga bien petit Rigen na mupanzi ozo man ngana ça pas Blaise Boula abeta ba pondération 8 président aba comme président il pas comme président soto ke na ngambo bona moni Jamusket Bob Jamusket crine mikolo eza nini au moins de bolingo eza tane na sa promotion ba noko non en tout cas merci et mon ami que oui mama na ba lola ko na viva parce que wapi susu na ba kese ni susu batalako animateur moko susu oyo bat ba comprendre te bat ba comprendre bien te antibiotique lisimo ya vana ane bo mona vandi na ye aotani ba générique to bima to binisa batu ya vana na ye même ko ko betaka bu batu nyoso to bakena punda ya za musique yepe na pese mbota to na to kutana te lisimo antibiotique vient na mais ton mère na kufaki ba yipsenga antibiotique mais ngana kendaki déjà to na cimetière to na otika mama ba yipsenga gampo et antibiotique ayaki donc voilà, en tout cas, on a CP, on montre que Babi Tango Fort, ça vraiment une relation bien à bande qu'on a eu au Salara Moussalamoko. En tout cas, merci, c'est bien dit. Moi-même, Miline Zembao, yangai moi si à papa tous pepele ambetolo na kati à Londres, on a pesibino ba bizu belé. Mais ba fan bazela nini au promettre bango nini biloko sika nini au bombeli bango à part au salé libiso ceux qui ba surprise mususu eza au balobara ba avant goût. On a plus de 12 animateurs à Nakata mouvement. 12 animateurs ba baxer sous dendo azar na kat donc faut ala bien armé donc faut ba armer zalaka ba armeza na ko sauter ba armeza et puis nous avons pesa sous chanson on peut na fali pour pas tout que voyage tanto ya boy oui peut nous signer papier pena na yite ce orchestre monsieur salamara na contrat pe no tia ozu pena mbongo 1 2 3 4 5 liboka mbongo ozu écoute na ta poche écoute na ta poche si ko temps ezokota bongo photo kabula avec ndambo ya banoko musumu na biso ba petit Rigen baza na parler ozo comprendre naza su na demo mususu azali teta donc bango baza po ba yaka na makambo ngo ngape nazo sala tozo bongama parce que koto so kabu ya bimisi boye tant pose habitango bimisa na bimisi lo mususu donc toza na ajeza na mukie nanu naza na toza na mukie nanu photo sala ya makasi oyo grand poète Cyprien Nzola yebsa ngai tango faut zo attendre bosser
distraction les belete babiloko tout ozo ya pona musala ozo comprendre ba makambe belebele zo ya pona musala donc faut toujours attendre bossement mais les que l'autre on s'est payé ba fan hein tant la moi le romo ya muke Dala dala umone baka uzaya yeba kuzaisa mambwe tango fora koti ale fali dikapa ye mabe wenda tuka ale manuma tona ye mabe wenda ale kraki ere bake pretre wenda ale jabati sengindu yanga moko wenda mame ale fali dikapa weli sakate nzambe zikabuya welisa chancele mema babisha godi kapa welisa kate asko na benifekes voilà lele simba neves pablito donc anakina neves pablito voilà yalinga bongo nazo sala misala wana po bat sepelaka donc bakri zali na kata disque ba oyoka na beta ba mame tala mama mbutu ekoti na kata bolingo iwo shera lingi ba sombela ye biere to sombi kasi ye koma na tango ankidi akale nkebanga bakambo za na kata disque so bakoti ba sonzo ba oyoka na sala animation mona sonzo na mobimba ba oyoka bilora bien za kuna na kata libre parcours bato ba somba libre parcours ti sikoyo parce que eda mamba bien za ba nzemba bien na kati kuna nzemba vena nga papi shako suka na nzembo ba oyoka na kati kuna ba oyoka ba nzemba ba formole za kuna na kati ba nzemba bien ozo koma donc inspiration babi eutaka wapi eutaka pa nzambe pa nzambe c'est nzambe na masola ndule vraiment nzamba zalaka tetolo bana une vérité masola ndule penza nzamba zala bon ndeti ngai bune na abona ebisio tout à l'heure na sola no awawa sans nzambe mato na vinanga parce que nga na ofele na tata te na mama te na pe na mama leki mota ko ya un jour a sombeli nga car mota sombeli nga futeli nga ndako à niveau na futaka ozo comprendre donc ça dit sans nzambe mobulu awa na nzoto donc tout est nzambe awa et puis pembe na patron na biso ayebisa biso aso ena bakisi na awa ozara na sima so oza saint oza bien ozo bimana parler bien o prier kitoko okei bo parce que nzambe muta batela nzambe ndako sa côté muta na puissance ko leka gampote nzambe azate ozo comprendre muta na puissance ko leka gampote nzambe azate hein kasi soki nzambe te mais ba makambo na ya ndeni ke fali pupa pena boye abengi yo mama ngana voyage na prise na dimension muto na olobana. En tout cas, merci beaucoup Christian Bouimale Beto qui na sous émission mais babi tango fort na groupe comment boyambi espoir hop oyo fali pupa zui petit wana shege boyambi ndenge ni na mouvement. Oui que franchement on est ça vérité. Ngai non mon espoir te. Non mon espoir na misu na boyete. Mais partout nazo ke na presse na bamboka o alibanda nazolo bano nazo gérer na mission nzambe batu bazo tout na biso petit un espoir mais espoir boyenete boy ozo komba dimension artiste pas ça ali batu bazelaye est victime ezo produit et produit on est dans maman est victime. Maman ou de tali vraiment good dans bisoté parce que bisoto on a groupe d'accompagnement. Donc espoir donc ça dit est victime dans la batte belé baba gampo Eric Touti. Na des fois la news wango etambola fallait zo produire Eric Touti. Donc des fois te bango nyonso wana na compte ya kimutea malamu ya fali pupa. Ozo comprendre au moins est victime ça musana ngozo kende ke boye pesi babaka pona ba hôpitaux et de bekol na bandal ezo sa musala donc muta bongo nzambe fa pambola raye siko yebsanga muta osa muta malamu bongo bolo baka kisi voilà moite ke muta kisi akaba mbongo te parce que souffre na butu so ake lokala butu so to ake sala nde nini baloba wana aolingo pesa batute parce que pesa bino normal boye aolinga te aza mwana nzambe fali pupa ba comprendre
DiCaprio mwana nzambe ayoyo Ibuba mwana nzambe anono Zoka yepekisa makinde ko bwaka matiti ko suba na bakwawa Pas plaisir belé on est bimité Nazo ebisa yo nga ba cri e uta respiration e uta pa nzambe Na parler nga Ndeto kana ba masa na parler Mko mususu boye Pressé l'équipe au kende masa moko Abel Zara Yeba na Yannick Luboya a balola badi Na otalika nenga sala Na bimisi plan mon me plan na ba yo ko ngafre Baze la bunda na ngozoya bat ba sepela mais batu ba benga ndeto sola rapo omoni mabanga bengo mabanga onde za la mais faut da rapper famille quoi to ya rama mabanga te mbongo te te da rapper famille to rapper na besoin batu ba pesa so ba conseil nde ba otala libanda donc batu ba benga na plus 243 81 14 66 789 plus 243 81 14 66 789 wana sadi so benyo zubena ngamoko ozubena ngamoko bena dota ngo forto soli na yo mamno so ilega bien bata Londres bata États-Unis parce que nayebi ke awa donc Congo pour moi qui n'a partout dans le monde donc tina États-Unis kuna donc partout tina ba Luanda pa parti Mambulo Limia Agal Serge Manzambi na Luanda wana donc nazomona bate belé Jigel Mayamba donc nazomona bate belé na États-Unis ba Papi Chako bate belé na Londres tana ba Chancel Mbemba tana ba Fallon Cavalli na Baxi Susu donc bate belé ceux na Paris donc na Parlopang na Katanganda Yoji na Grenoble wana ngana na batu tino ba Grenoble article au tomboir à bango pour te remettre déjà na souka on appelle article au micro mais te remettre déjà na souka programme il y a groupe il y a Fali Poupe zandenge nini à part ndo lobi bozo kende sous Angola et ba programme nyonso et zandenge nini bundana lango c'est pour quand on a marché des disques bazela ka ba bundana ngo yango za bazela ba bundana ngo bazela bazela biso tozo kende le 18 oyoyo tobeta bon na Luanda na salle Atlantico tant na so ba boza confirmé et puis le 20 tobeta susu ozo comprendre après to koti mboka mo wana ba luka pa en direct donc ça dit programme na pesi bino yango wana bat bazela pena biso na Luanda ba yoka mamba bien ba osepela Fali Poupe obeta musique kitoko na biso groupe d'accompagnement parce que na banga kosa leke kanga or biso orchestre falté biso boto kima kosa leka wana donc ça dit na groupe d'accompagnement tozoya pour les aller kanga bino balobi kosa leka so ekangiondo sambwe donc ça dit na ope sambo texiko bayeba ngai siko ndeza boye Dadi Mortel nganda yoji chef coutumier Gampote Deba chef coutumier Patrick Mbida na bosanité wana libanda na pesi Gay Mamadou à Bière Delix tala ba maison belé ba boutique belé na Brazzaville et comité aux États-Unis na bosanité le Técha Magema oyanga moko petite sœur propre ye mama tikela ngai na bosanité Igor Bakala Jires Yaba Igor Yaba Bakala na bosanité na Belgique kuna Ponto Fumugimbango na pesi motato sans oublier na bosanité vient na Papicho Milka bakare belé bon ebiga teza et émission mabanga te quand même donc bazwa mayebo Zamba salama to ina biso lokola kaka mayebo Zamba salama to ina biso lokola kaka maye Fali dikape mayebo lelelele e mayebo pesa sikombote na batu batala ko bonga batu na kata mouvement na biso bango bamona batu nyonso nde baya Maître Smack na kata ya siège sans oublier balle na chambre propriété Nathalie Sigobo na moni Maître 17 deux fois te Kevin Mata petit na ngai Junior chauffeur mokonzi Junior Kassayen sans oublier na pesa suba na mal à l'aise mbotato et puis ba oyanga na on a parlé pena donc la muka ba Yannick Luboya ba
Brunel Magema des fois donc Babel Moulumba sans oublier petit Namso Mikolo Abaksa Misu na Palin Chaleur des fois yango wana nzambe fa pesa po banoko tout tinda bango bakenda ba nord quoi keba Congo promo to yebisa ibino ke balali Congo promo nde ba champion quoi nde toza awa boye Congo promo ba champion Raf Ngindu vient en des fois ko tikela bango tenter yone mtebi mboka bien omoni te que vérité zo bimande na Congo promo Congo promo ba champion donc des fois sans oublier image Christian omoni bango ne tembeta mam Christian sala bango bakoki te. Voilà, les bonnes choses ne durent pas, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu, notre papa depuis les États-Unis. Et si vous avez aimé aussi cette émission, dites merci également à celui qu'on appelle Christian Mbouyi. Ouais, tout. Christian Mbouyi, l'ingénieur, lobby, Zaneli Kambouya, Mayele. Mayele est belle en Congo Promo TV. Merci beaucoup mon frère pour les images. Merci également à celui qu'on appelle Timothée Pianasser, je balobi cordon respect à Rarabajen mais Mayele nde belle musala qui tokos na qui tokos. Et merci infiniment à notre papa, papa Dav Moubama, le papa de Joyce Davlin, bisous à vous. Merci infiniment à maman Emilie Nzembao Yangai depuis Londres, pourquoi pas à mon ami Ricky Nemia la à Londres balobi Ricky Nemia la moninga langai sepelisa betima seunga pena sepeliso na news de kin pourquoi pas na René Kabase le wetu de Bruxelles bazo na bango nyonso na Bruxelles mais batikela ngaka René Kabase le wetu balobi zouate quoi. Merci beaucoup à tous mes fans, je vous aime énormément. Merci pour vos soutiens, vos conseils, vos prières, ça me va droit au cœur et merci à tout le monde. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je vous love énormément. Au revoir, à la prochaine. Bye. Merci. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka. Non to solo ndenga scanten Weston ekoti na Congo promo yenda zolia ba jour do ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Raf Ngindu scanten ye donc bango batika la quoi. Soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo promo. Oyo, les abou ya Bosambate, Tembena Motote. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokilina. Esia, ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV. Toujours en direct. Pour la Potonos Belgique, la Potonos. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo Promo à suivre. Come on, Yambi. Toujours idéologie, Bolandango. Il solo, oye, ok, et simbi. Aspect. Te ma solo c'est fond, mais c'est Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous en Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de kota tina baki tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter biso de kota partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndenge ma BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre joie c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV, Raf Ngindu number 1. Babi 001. Talanga State. Niveau matoso. Vous avez en États-Unis. Niveau waboy. Il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis sur terre. Tout le monde a mis sur terre. Tout le monde a mis sur terre. Et que les boussons. Raf Ngindu n'a pas fait ça.
ce gouvernement ya États-Unis boyo ya no na Congo promo za musala.